Oizali breaking news. Na bandeko boko takamingi na Facebook boyebi ke Facebook ezaya ko yinda kuna depuis le 10 octobre. Ezalaki lundi. Ba journaliste ya ratelki bachaki message moko oyo papa Simo Kimba onkiangani apesa ki na tongo kuna na kilti ya tongo. Na message wana ba misusu ba beti mabaku ba misusu ba sepeli ba misusu ba zui ba opportunité ya kufinga. Awa kaka na breaking news ya lelo na koyoki sabino audio moko na solaki na président du collège représentant ya 3 égale à 1 kuna na Angola. Queria falar com o Papa Pastor Dani, estou aqui na leste. Chegou. Alô? Pode falar. Oh, que horas são aí? Pai? São 0 horas agora. São 0 horas aqui. Desculpa, senhor pastor. Pode dormir, pode ligar. Eu ligo amanhã de manhã. Estou já a falar com o John Mark. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Na komeka muke ko tangela bino mwa muke kaka. Na kopona mwa bisika moko eza intéressant. Na tangela bino mwa muke ba oyo ba kotaki na Facebook te o ba yebi message wana te. Na komeka kocha lien ngo na se ya video oyo. O ba yebi te bokota na Facebook ya Mama Tetis. Na kocha lien ya Facebook na wana comme ça bokota botala message wana oyo papa Simo Kimba onkiangani a pesaki na le 10 octobre na kilti ya tongo. Parti ya message yango ezabwe ezalaki concernant makambo ya Angola. Alobaki concernant ma misala et puis ayeko kota parti mosusu alobi na sengi pe bolimbisi po ete na Angola makambo mingi ezali kuna. Pona kosunga koyeba ezali pasi tango papa Fumwa Mbanza azalaki ndeko na biso Paul azalaki kuna mais ba rapport ezalaki koya ezalaki malamu te. Papa nde aponaki papa Mbenza na papa Wanzunga saba kende kuna mais na ambassade bapesaki bango nzela te batiaki bango kal kaka ndeko na biso moko ya famille papa alobaki bon lokola balingi te bino bokende oyo ekoyela bango kuna etali bango. Alors banda tango wana Angola eningana makambo na bango ebongaka kaka te soki esali kaka bon na kutanga ndenga komeli awa soki esali kaka ebonga likambo mikakatano eye soki esali kaka ebonga mikakatano eye bapapa batiki biso Fumwa Mbanza alobi bitumba ezalaka na libanda bitumba oyo ezalaka na libanda ekoti na kati ya ndako pasi mingi tina ya likambo nini biso bana ya Mfumwa bon na kolinga vraiment botanga message wana akendaki et puis chose intéressant eza nini botala na motu ya message wa chaki lokola je crois ça qui suite ya message yango yemoko mama Facebook na ezali Tetis Danae wana kombo na ya Facebook na motu avant cha message ya papa na motu na ngwa komini bino bandeko ya 26 kino mokolo nini boko sosola bozonga na ndako ya tata Molimo Santo 3 égale à 1 boyeba ke Paul aza semer de trouble Angola lamuka na monaka na message moko komaka Paul Dibuya mais siko eza suscité donc moni parce que papa a sentir que papa langage na aza toujours insister que papa Paul aza ndeko na ye c'est so botangi message yango tikuna na soka bokomona
bon eza makambo ebele ezali awa oyo papa lobaki eza vraiment important que bo tanga yango bino moko bo comprendre réalité nini oyo eza na message wana eza vraiment très intéressant. Papa sala qui fait référence na voyage ya papa Simon Kisolokele na papa José Kisolokele ameka koloba ndenge nini ba papa bakenda kuna on dirait à comprendre que on dirait 26 ango eza sous 26 te comme kaka ba Kisolokele na ngambo na bango ba diangenda pe na ngambo na bango. Bon lokola lingezo pena tango mula ite yango mona azo kota pena na ba détail mingi te mais lo nene na lobao nakanisi mingi oyo bolandaka ngai boyebi na chaka makambo mingi pona ko rappeler bana papa Simon Kimbangu nini oyo esalama nini eza ko salama nayebi ke bele mingi bolobaka oh Jumak ule ya kocha makambo yo ko sangisa yo za kocha makambo yo ko panza zomona yo za ko pelisa moto nayebi te soki oyo boko benga ngonini bino bato bo oyo eza na lobi na bino esalami. Bon, peut-être ceux qui chance ezali na kocha vidéo yo lobby. Je crois bien lobby kozala le 12 ceux qui na bosanité le 12 octobre et au côté à l'internet lobby. Oyo eza makambo asika. Bon, na ebité oyo soki eza ko sangisa. Oyo soki eza kocha bato esika moko bien ko panza. Soko po côté na kata Facebook wana komona bato baza ko fingana. Bato ya 3 égale à 1 mosusu kota komaki wana malgré papa Simon Kimbangu kiangani a insistant mo bien que papa Paul azali ndeko na ye journaliste au pas commis malgré tango akala akomaka azali ko toujours ko sala ko se référer na papa Paul que Paul Dibuya a commis kuna na nani wana ndenge maloba papa lobaki Paul Kisolokele kiangani mais hôtel na commentaire komona bandeko ya 3 égale à 1 azolo ba Paul Dibuya azanende kwa papa te kuna eza sujet otozate tozolo bakaka bino bato bosala ba critique que Joma kapelisa moto na ebite makambo yo eza ko sangisa ou eza ko panza na makambo Angola na oloba boy 13 mois bolandanga malamu 13 mois avant papa Mbanza atika biso papa Mfuma Mbanza mwana papa Simon Kimbangu ya mibale avant tika biso 13 mois abengisaka papa Paul Kisolokele na Angola na Nkamba nga nazalaka na voyage wana nakanisi nakocha ba extrait wana bomona yango nga nazalaka na voyage wana yana lobaka na makambo surtout o Italie Angola ou bien papa Paul on a lobaka weza makambo ngamo na vivre zomona yango na différence na ngana bato mususu bazolo makambo yo bayoka ki pa ya bato mais o ngana zolo ba weza oyo ngai moko na vivre 13 mois bokoyoka kuna balobi ke papa Paul azao sala mobulu désordre lekaki ba rapport lekaki papa Mbanza asala ke atinda bato kuna pona ba ke noko cha kimia kuna. Mais 13 mois avant papa Tikabiso, papa Paul azalaki toujours nangola na miso nangai papa Paul azotinda ba camion ya biloko na Nkamba papa Paul azosala ba voyage mbalebele kuna na Nkamba papa Fuma Mbanza nde atindaki papa Paul nangola makambo yo bato ya pembeni baebi ba vérité oyo 13 mois avant papa Fuma Mbanza atika biso papa Paul amemaki bana Angola na lotomo ya yemei papa Fuma Mbanza na Nkamba akanisi na voyage wana memaka ezalaka pe je crois ezalaki na occasion pe je crois na soki na bosanité na mariage bien ya papa solo non wana peut-être ezalaki premier voyage ozomona papa Paul a solola na papa Fuma Mbanza soki ezalaki likamoko ezalaki kezalaki ya malamu te na tango wana alingaka régler yango alingaka pesa ba instruction na mwana na yeke na lingi ozala susu na Angola te po makambo eza ebele kokende susu na Angola te
nakanisi même tango papa Paul papa Fumambanda tuna que je crois lobby siko délégation boko kene tango nini papa répondaki ki papa Fumambanda ayebisaki que papa biso tozana maboko na yo oyo koloba yango tokosala tokomi tambusa biso moko te yonde tambusa biso otindaki yango amatele otindaki biso tokoli deja na bilongo nyonso tokandaki awa toke kosusa epai ya mama mwilo yango nomoni kaka na yo bazali ekemo boye biso toye kozwa nzela te po tokende toye kosepelisa yo donc soki ndenge tolobaki lobi na pokwa mokolo oyo olingi kokende yango tokokende tokoki komitambusa biso moko te kasi yo nde otambusa biso donc esengo ya bana no bazali kolakisa awa yango tobiyaki mpona kosepelisa papa donc papa biso tozali na likambo te makambo nyonso ezali paidana soki papa mona eke ezalaki malamu te na lere wana alingaka aloba na ye bon ok tika ba délégation bazonga yo tikala nano ozala awa na nkamba oyo nazoloba na bino eza ba vérité ya makambo ndenge nini esalama ozomona 13 mois avant papa atika biso papa Paul azalaki na délégation na nkamba papa apesi botala eloko ya monene esalamaki ya papa Fumambanda apesi instruction alobi bakotisa bana ya batambusa bana ngola délégation na nyonso na kilongo donc naloba ko ton dire mais papa yebaki ke azokende ozomona donc autrement dit na ndenge na biso ya bakinois tokolobaki alobi bo bana ngola fo bakangisa nzoto po bitumba oyo ko ya ba résister yango moni mobulu wana ya 3 égale à 1 ya ba division wana na ngola ezwaka pena place te na ngola po les wana batambolaki na bamozole wana nde place bakenda kokangisa nzoto ozomona eza na terme mo nde tolobaka na bakini donc akekangisa nzoto mpa nganga bana ngola bakendaka kokangisa nzoto 13 mois papa amonaki ke angola ekozala na responsabilité monene abi ale botambola na bamozole nyonso moto atambusaki bango ezalaki papa Simo Kimbangu Kiangani amemaki bana ngola na papa Paul nga nazalaki présent batamboli na bamozole nyonso ndenge bozomona na ba image wana mingi bosala attention makambo bozosala parce que ebele bozo koma bokoya kozwa problème na bino ya pamba na ba vie na bino elandi bino na génération bozala lokola mundele soko ayebi vraiment vérité alikambo te omoni akenda ngulu te akosala tout à vérifier ayeba oh mais po ani bato bazofukama po ani bato bazosala boye ako s'intéresser po ayeba ba vérité mais biso tozo ko se précipiter mingi na kofinga zomona boyo kalikamba munene papa Simo Kimbangu Kiangani le basali tourner wana akomaki na mausolée siko ya papa Simo Kimbangu Kiangani afukama pona kopesa libondeli na kati ya libondeli na ye nakanisi na cha yango mingi bolanda yango na kati ya libondeli na ya lobinini azo sengela papa Paul ndenga aza na ngola na mosala munene oyo bapesi ye yemoka lobi mosala ya munene epesamela bana ya bato bamolela ngo pasi bayo boyoka kikongo bien te na sala ki traduction nango na sous-titrage ndenge za wana bolanda ngo beno luwidi bisabu bivyo kelekala maana matulo mele bikotu tenskila mako kwanza tunen kiasikia kingi menga bo bampangi zetu bavoende kuna papa Paul mama Mimi dina tubana ngolo zampa kali salka kinene kina yao kuna salka mpasi kabana kwa bala babantu bamwino kompasi kana tembo ikuiza ifika yetu enzo umenga imundungi ngemfumu yiso inkubilwa ngekukondolo umako tanguza so balombanga sabu ikawatapulanga sambu diao satu setu luzebizo ngenkaka Kimbangu uzomona
Papa Simon Kimbangu kianga na lobby makila na yo eza na Angola. Papa Paul tangu nyonso bakosengaka likambo oyo kela bango bazana musala munene mukumba munene musala ya bato epesa musala ya pasi epesa meli bana bato bamolango pasi sima ya bosilisi kuna na kilongo ya Papa Simon Kimbangu delegation nyonso etalesaki mpona kokende na kilongo ya Mama Mwilu. Bon, makambo nyonso tokolekisela ngo na libanda papa aza kozela biso kuna oyo aza na problème asamble na ye na libanda tokoti na kati osimbi nzoto tobimi toyokani aleta toyandika programme après kosala tour ya bamozole nyonso awa bozali komona bana ya Angola bayaki liboso ya Papa Mfuma Mbanza mpona kosala animation mpe kosepelisa papa na ntina ete Nzambe akoliaka esengo. Bolanda awa ndenge nini bana ya Angola bandimaki. Bana ya Angola bazali kosala animation makasi mpona kosepelisa papa pe papa asepelaki awa nde esika Angola ezwaki nyonso ezalaki nango posa oyo bozali komona makambo ezali kosalama na Angola na moya lelo boye. Nengo tindaki yango amatere mutotindaki biso tokoli deja na bilongo nyonso totandaki awa toke kosukisa epai ya Mama Mwilu yango nomoni kaka na yo bazali ekene boye biso toye kozwa nzela te po tokende toye kosepelisa yo donc soki ndenge tolobaki lobi na pokwa mokolo oyo olingi kokende yango tokokende tokoki komitambusa biso moko te kasi yo nde otambusa biso. Donc esengo ya bana no bazali kolakisa yango toyaki mpona kosepelisa papa. Donc papa biso tozali na likambo te makambo nyonso ezali epai na yo nakoma tata mwana mpe mosantu amen. C'est pas pour rien bozoyoka soki otangi message wana okomona langage ya papa eza ndenge yango ezali parce que papa ayebi siko yo ozoya ngulungulu ozokende kokoma bikomela ozoloba makambo ezanga ntina ozomona ebele neshi commentaire moko namoni wana ndeko moko akomi wana Angola pasi ye Papa Paul ndenge journaliste ya rateliki akomi Papa Paul azali semer de trouble na ntina wana yango pasi wana bozoyoka sikoyo pasi eza na Angola batata na mama tozaka mpe bato nakanisi moto aza na motu akoyebisa nga te ke pasi oyo eza na Angola eza lokola oyo eza na RDC biso moko toyebi bafoto eza na internet oyo bato bazokota na bamituka bazokufa bakongole bazokufa na bacontener mpona kobunda kokota na Angola koyebisa nga te ka Angola RDC eza meme pembeni ata katikati ya Angola mpona pasi lelo soki ozoyebisi Congolais aza na Kinshasa kuna ke nazomema na Angola akosepela kosakana te Bangolais bazokende na Europe ebele bazokende kaka po ba jeune mingi ya paroisse kuna na golf bazokende bazokende na Europe lokola bazokende na Wenze
ozomona mingi bazokende kuna bazoketikala te lelo bakinois soki ake na Europe donc nakasi ya kondima meme alalaka meme ata na toilette mais bangolais ake asombi mwa babiloko na ye azongi bagene Angola okotala même na faki wana batu presque nakasi na chaka vidéo moko ya centenaire wana boyokaka presque bana faki bazo travailler kala ezalaki ndenge wana te mutu na faki ya golf baza na instrument na bango ozomona eza te po boyoki ke bazo permettre sous dollar te si Angola eleki sikoyo pasi ya RDC bosala ba recherche boko comprendre que pasi eza na RDC eza ta pembeni te pasi eza na Angola eza ta pembeni te na eza na RDC zo watana mama nakanisi makambo ezo sala maka nakati ya lingomba papa Simon Kimbango yango na moni l'air nyonso nga na yaka na sala ba rappel poto kosa maso eza pona nini pona kolakisa bino bana nzambe parce que makambo nyonso soki nga na lolo bangwawa kasate ke eza pona yo moto atembe okoki na kutu kolongola video po eza pona yo te eza pona bana ya nzambe ba oyo bazana motema ya nzambe kokanisa te ke video ezali pona ko convaincre yo moto wana eza passe temps okoki na kutu kolongola ngo parce que video eza pona yo te eza pona ko convaincre moto te eza pona kolakisa bana ya nzambe ke nzela oyo bino bolandi oyo nzela oyo ba conviction na bozana ngo ya bomoko ezali ya solo ezali nzela ya malamu kokanisa te ke eza pona yo moto atembe na olekisa na ngai awa yo deja oyebi ozali nani oyebi pe loko nini olingi ngana lekisa na ngai awa pona ko convaincre yo eza pona ndenge wana te ozomona ezali pona bino bana ya nzambe boye ba pe ko transmettre makambo oyo bozali kozwa awa na bana na bino pe batikela bana na bino ozomona tina nango donc yo ndeko oyo za na batembe na yo ozana ba mafinga makambo ebele ya ndenge na ndenge kokanisa te ke joma ka kolexaler na yawa po aluka ko convaincre yo bosana tomonaka ba commentaire bochaka tomonaka makambo ebele bochaka bozo lexa na bino era pamba Angola baza ko évoluer otala na niveau ya église otala na niveau ya gouvernement otala na niveau ya makambo ebele Angola za ko évoluer biso tolobi ke Angola eza na libabe Angola eza na punition mais totala kaka ndenge nini mboka eza ko évoluer to ko comprendre lelo ba kino ebele soko memie na Angola ataka ndenge eza boy soko ebisi kino ke toke na Angola o monde ndenge ebele batoni na ngambo ya 3 égale à 1 wana la plupart na bango baza ba congolais ya RDC soki passe ezali po ani bazongi te soko kena kota 3 égale à 1 wana komona ba congolais ebele ya RDC eza pasité ba kokanga onzela te soki passe ezali nde tomoni bazongi na RDC